tambola na mokili omona makambo ya témoignage to liso to kobetela ole lo lisolo moko ya pasi ya kosakana te banani o bayambaka na ndaku esengeli na ba parents bino batu boyambaka batu na ndaku soko ya mbi mutu na ndaku yebisa bana oyo boye tala likambo oyo tata oyo to papa na biso ayambaki mutu na ndaku alobi azali papa kulutu nzoka alai papa kulutu te atongeli ekutu ndaku ya 2 chambres salon na sima tala makambu asali batu a police jeune fille oyo nzoto mobimba mbebo epoli lolemo epoli nzoto epoli ebadi kobimisa solo ya ebembe mutu akufi mais azali normal pasi ya kosakana te solo oyo ekolelisa yo to isale kwa 2 semaines aliaka te des locaux mon côté na sala ka toilette te bagage ni se kangama eko koma monstre mbebo ya likolo elongo ebungi mbebo ya se ebungi po ba puta sopesa ko kwete za kolala ndikola na ko ebate ndenge ebungila akomi monstre lo lemo ya kati epola etikala kaya moko ya mike ikatana nchoto muti poli me azana na bomoi mkomi susu na epsi 14e jour na epsi yana na landa ngabi ya padot okotela ngai etoko na libala te pona zoka malili makasi na jomoi gana ngapona ngabe yo musopoli na yo na mbaka solo za na ngwana olingo kelela libana po banzizi balinga yo batu bakima na ebisi tsela ngai de etoko ya libanda nazwa moi bana Djobour, bana Durban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique, Mobimba. Babi, tous s'abonner massivement na Lokole TV. Vous avez Lokole? Tanga kara na village elle so likamboza na mboka ba olelisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez au téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yo nde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46
366 à Jamestown. Nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya ban. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi tokuta na kapona ko beta masolo ya makambo tali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya Mangala. Oyo baebi ngai merci mingi longoni ya matondo zoko mboka ya bino. Cela nous va droit au cœur. Kasi soki mba liboso otala biso oyo karabiso la sango oyebi biso te yeba ke kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tokutalaka chaque jour au moins 2 fois to 3 fois par jour pour na kotalisa bino makambo ze koleka bongo na communauté na biso africaine to betaka masolo o to betaka ezaka masolo to inventaka te ezaka masolo o bino mo pesaka biso pour na ko beta yango ko peneka bato o tali émission ya éveil ya conscience de biso to ko betela o lelo bandeko et ko pesa o pasi ya ko sakana te o so mona muta kufite me azaya ko pola ndoto mobimba mwana mwasi lisusu mbebo limwe akomi loko la monstre yemo ka mbega loko la monstre pasi ya ko sakana te lisolo oyo ya na sengi na osoko kotier ko boso partager nanu partager lisolo oyo ndeko ko beta yango yemo ko po oyoka et ko pesa mutu ko so ngai pesa ngai mutu ko so mais lo sambo kaka ya mboto continuer tika tokutana après page publicitaire. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Voilà, Bilengue Kitikalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CBA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, Ezawana Takabona Bosebelisa, Biso, Nangana Bino, Toza et on est ensemble, il n'y a pas de souci. Narobaki yango ne bandeli solo oyo ko pesa yo pasi ya ko sakana te o mona comment est-ce que papa ayaki na papa moko boye na ndaku ono papa kulutu na bino atongeli ndaku ya 2 chambres salon nzoka alai papa kulutu te mutu mabe batanga na papa na biso internat na ba Congo papa wana grand chor asala ba scénario na kati ya ndaku ya ko sakana te bino biyamba ya mokili za pasi bato mokili makambo minganga na lenye o mama
pasi ya kosakana te soko ya mimi mpana ndako zwa so ya koyebisa bana oyo azali mutu intel pona bana baso akape position to confiance bana apesa confiance au papa kulutu au papa leki tala makabule sali abandi ko polisa bango nzoto nzoto ya mutu poli so na tino photo okolia sous ngombe te papa a poli mais akufite aza vivant mais suite za kindengi nini yango to kobetela olelo makoko kalisolo yango lelo yango to bana bandeko na esa kibino Michael Josh bato bazali ko commander ezali ko koma yaya tala awa preuve yaya kozala sponsor lokola Michael Josh kitoko bomoni oyo Michael Josh o ndebo zomona oyo ewuti mbala moko na 001 United States of America na États-Unis sponsor Michael Josh atindi yaya na linga ito kate yango na ba sachet na carton elongo na bino pona kotala sabino ke Michael Josh azoko tinda partout batu ya Europe bazui batu ya Asie bazui pays tout bazoko zwa mais yebaka soki osombi na ligne dengoana ekomi okofuta na yo douane douane ça ba bongo mukie okofuta ba 26 € kaka ba 20 €, ça dépend ka oyo commandé est-ce que bokomi oyo koma kate bomoni aya tokobetela oli solo na lingo mo oyo wuti bongo epa ya Michael Josh yaya na Afrique aba to bandi ete tano ya to kata sachet na calme bali to mona ngo ensemble ngana yo oyo nini o ba document ya voilà yango ina ba document de ba declarango moni eko ya boy customer documentation donc voilà donc bala kisi ba biloko nyonso tout moni udi bana Michael Josh na États-Unis ekomi baye kotika tina ndaku ya bondi makape batu omoni ndenge esa kabino émission oyo sala ngo biso moko te ensemble na bino omoni yango ekomi donc ekomi ewuti bana États-Unis et yeti na Afrique du Sud Johannesburg omoni South Africa voilà Michael Josh ekomi pene yango voilà pour na radio lokole toko kate yango na sachet biso na bino voilà pour l'eau ya liboso olakisa kibino tenenge komaki mais lo oyo na habité oyo to fungola ngo elongo na balandi ya radio lokole pour mona ke Michael Josh existera pena carte oyo wuti na Michael Josh compagnie ya mwana mboka oyo sala na mboka ya bapaya yo linga kaka o griffe songola ya griffe ni yo lataka nata griffe ya mwana mboka yaya oyo ba collection pour na été biso awa été zo banda déjà vous comprenez voilà bomoni o pela ba polo ya sika ya Michael Josh na linto mona ngo ensemble na bino ona la kisaki te yaya tokobetela oli solo okoyoka témoignage bon na eloko oyo pour que Michael Josh ezoko koma voilà pour sentir voilà polo pena pour la été ya Michael Josh yaya yo za la sponsor no ya maluba yaya tayo moko yo na la sponsor ngali ya sala nini Michael Josh est-ce bokomi yango wana yaya to za la témoignage Michael Josh bo sentir Michael Josh yaya tokola toka de ça est belewa yaya sikoyo boyebi ke Michael Josh na ba montre robo mayo ozomona montre Michael Josh yoko bo mangalo ko ba montre voilà montre pene yi sus bo sentir ça y montre bien signé Michael Josh est-ce que bokomi total la montre ngona yaya Michael Josh akoboma biso ko montre yaya yo boza na sponsor ya maloba kaka est-ce que bo sentir Michael Josh yaya to fungelo ngona bino est-ce que bo sentir Michael Josh bokomi voilà Michael Josh bien signé Nagati Michael Josh monte yaya au sentir au sentir Michael Josh c'est que bien yaya eza ebelewa montre msu yango
est-ce que tu continues à travailler au Fungola Kaka? Michael Josh. D'ailleurs, Polo Zali, Michael Josh. Maman Nanga, ici, oh Nino. Oh, chemise, hein. Michael Josh. Chemise, on a la publicité, hein. Moutoua benga papa fiston ouais da publicité to bona chemise wana ya kongola ndi magate bo sentir bo mona yango kaka o bo mona la publicité wala bo sentir Michael Josh ne mankam est-ce bo sentir Michael Josh ya lata griffe ya mwana mboka est-ce bo sentir Michael Josh yango wana ya vraiment kitoko allez tola tabongo Michael Josh ya yo bongo nanga mutuna sponsor na bo sentir bo sentir que radio lokole pena mankambo c'est que bien ya to pesa que le numéro Michael Josh au monde qui sali ko koma ma sekite ya montre yango Michael Josh au côté la carte pena bien signé Michael Josh au sentir to ko changer ba montre na to lingi ya esikeye Bisona bango différence yena au sentir Michael Josh voilà et sengo Michael ya kota na site au côté na site au commander et koya ezokoma yango bomoni ezokoma et utikuna au deuxième tour comme la Michael Josh au sentir c'est que bien Michael Josh wumela yone mankambo to robakite ya ba super wax hollandais so côté na site Michael Josh ya et ça dit que moins cher que les autres vlis ko bango moko est-ce que komi si ko pena na été pena bedo Michael Josh sentir c'est que bien ya yo pesa le reçon ba polo pena kilo c'est que bien voilà. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon Église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Yambo, toi tu es là au restaurant du soya ya, tu souhaiter joyeux anniversaire, hein? Ma marine a umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbir, ni virage, c'est commis, les lois anniversaire na ya yo, au pesa cadeau te, namona robanda cadeau sentir, donc, coordonnatrice ya chaîne Oyo, radio local télévision, moutou à la chaîne Oyo, donc, coordonné sur tous les plans, quand sentir, ma marine a umbi la risque pelende, c'est que bien, joyeux anniversaire, les animaux colonayo, maman, Lia, Mela, Sakana, Sepela, yo pesa cadeau nini, au sentir, bon, ngai na kopesa cadeau ya au sentir bomoni cadeau omoni oyo o pradoki cadeau pena ngoyo au sentir ba komi nini wana sentir donc la femme pena la compressor sentir au sentir donc c'est bon au consentir o pradoki ya mama Rina Umbi la Riz Pelende coordinatrice la femme à la taille d'une tige spaghetti dikunya te jalousie au sentir yango pena eza libanda ok c'est seulement image on va mona brado ndenge yemo kaso leka nango au sentir jalousie au sentir musalande ça rappelle bien anniversaire pendant grand pote merci quoi sur pendant donc ya mumbamba au leka mabe au sentir c'est que bien yango pena donc voilà et outi pena ju yango c'est que bien alors chinchi happy birthday voilà autre chose à présent to kabolo pena mère mutukate au komi jalousie yope zela tourne ope goya comprendre au sentir yope Lucas sombre le meilleur plan bon to pesika auto koki est-ce que komi nyoso to na bokasité ya ba sponsor Michael Josh Wumela yonde mankambo au sentir c'est que bien bazuye wapi Michael Josh sponsor aboy osana numéro ko benga te pour makambo su benga ne pour commander est-ce que komi c'est que bien
tolobaki yango de bandeli awa papa lisolo oyo kopesa o pasi mama papa yaya zwaki tivanda landa témoignage oyo ndeka koloba makama koloba awa ekopesa o mutu pasi ya kosakana te tango tobengisaka bato na mandaku to bozimu paya papa mama zwaka soin ya koinformer bana parce que bosalaka famille nde yango wana boyebi na famille ezalaka ata papa sana mutuka ata mama sana mutuka ata eloko ya famille ekomaka yo ezalaka yo moko te komaka ya famille il faut koinformaka te okomona bana basaki eloko moko ezalaka na ndako ata tv oya boye osombaki tv na mbongo na yo me soko longo tv okenda yango omona tv ki wapi okokenda yango te baboyi mpo eza nini ya famille soki mpe mopaya ye na ndako baparent bozwaka soin ya koinformaka bana bomoni mopaya oyo aza moninga na ngai ya kelasi azali cousin na ngai azali boye tokosaka bana te lokola papa oyo aye na papa moko na ndaku yaya mutu akobeta lisolo ye moko bokoyoka ye aye na papa moko boye na ndaku ayebisi bana oyo papa kulutu na bino oh papa kulutu bazwi ye mpe kaka na cadre papa kulutu papa mokolo boye papa kulutu ndenge nini chose grave nzoka mais papa kulutu yango papa atongeli ye ndaku na nsima 2 chambres salon ndenge nini oyo papa kulutu na bino auti na intérêt so na matari so la kimona na ba Kongo kuna aye koto papa na biso tanga appel intérêt na ba Kongo papa Fisto nzoka na kala azali loko na biso te azali papa kulutu te papa leki azali batanga na papa tangu ye ajuso ki musala appel na Kisasa yango aye na Kisasa papa atongeli ye ndaku sikotanga ye na ndaku wana papa yango ba musu ba pia servitude ba na raison hein pas film to mona papa Fiston nga na bela yaya tokotela audio moko landango abela e banaka na mutu passe yaya ke bana mutu passe incurable so ginini et s'il a raté mutu passe ya liboso so benimo akisi parastama il faut sila ya mi bale 3e jour et comme a suspect yaya bondelaka bengaka makila ya Yesu Christ frère Jonathan Lobakango mela yango ya komela ozo mela muso sokolo makila ya Yesu Christ po mabe ko osala papa Fiston mutu passe jour à liboso 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e jour mutu passe papa Fiston bandi ko pola mbebo oyo ase bandi ko longwa ngai ya likolo bandi ko longa lo lemo zo katana nzote bandi ko pola 12e jour na pola complètement ya kosakana te na komi ko mona ba miracle ba mystique na mona yaya na pesi yo kama fresh yo moko la nanu témoignage ya ndeko oyo ekolelisa yo ba parents tout ça la boyete to bisa ba la vérité landa na yo moko landa histoire na ngeza boye teto zali boye to yebaka ko expliquer bana na biso ke oyo asa camarade na ngai to kola na ye o asa muninga na ngai to salaka na ye o azali noko na ngai o azali leki na ngai o azali ndeko na ngai to expliquer ka bana na biso malamu mais biso ba papa na biso bacha biso na trou ba expliquer biso malamu te tata na biso lokotela biso mutu ayela biso mutu na lupango atongela enda kwa desha mena salon to benga inani tata kulutu biso pe to benga tata kulutu okay asane ndeko papa na biso te okay tata wana na tata na biso batanga nde interna moko pasaka na bayeba ne na interna tata na utaka ne mboka asalaka na matadi siko na matadi kula bateki transfer na Kinshasa tika okomesa esate te papa na biso ndandimaki aya akome pa na biso te bebe te so bakute na ka wapi soka yokela ka wapi bon fa yoka parce que na baninga na batanga na interna basana Kinshasa ke interzo longa matadi azoya ndingi tata na komela kana lupango na biso ya grave okay grand show tata wana chora ba choba luwa yetu ko luwe nanda kuna biso papa na mama na biso akenda kamboka anso akemboka nanda kuna biso tikalinga na papa na ngai na grande sœur na ngai na petite sœur na ngai na ba petit frère na ngai mibale bon na oncle na biso ayaka na ye azaki nanda kuna ye na cousin mo tata kuta biso
Donc grand frère papa na biso mwana atika o papa so kana ko so na mboka azaka pala biso. Ale papa mama na ngata ka kimboka ngana bani kobela. Ibandaki na fièvre moto pasi. Nzoto malili kasana vona kana kati ya mai. So na bani kulinga traitement de la terre kakati. Foisi banga devunga. Fièvre, nzoto malili, moto passe. Premier jour, deuxième jour, une semaine. 7e jour, 8e, 9e, 10e, 11e, 12 jours. Donc 12 jours wana. Donc il s'est quoi 2 semaines. Aliaka te. Eloko moko te. Nasalaka toilette te. Bagage nyonso ekangama. Ekokoma monstre. Mbebo ya likolo elongo ebungi. Mbebo ya se ebungi. Po puta sopo eza kokweta eza kolala ndeko na koyeba te ndenge ebungela. Nakomi monstre. Lolemo ya kati epola etikala kaya moko ya mike ikatana. Nchoto moto epoli me nazana na bomoi. Nlalaka na chambre ngai moko parce que na bani kopola solo. Impossible. Solo impossible. Mbisi te pola nango kutu libunde pola ngo tomso pola ngo mesiko nzota mutu ezo pola mais mutu mpe na kufite. Ezo mutu ngo zo tambola escalate vivant monstre. Ya somo donc la bima libana te zaka na ndako. Mko msusu na epsi 14e jour na epsi ya na landa. Ngabi ya pardon okotela ngai etokola libala te pona zoka malili makasi na zo moi. Gana ngai pona ngabi yo musopoli na yo. Na mbaka solo za na ngwana. Olingo kelela libala po banzizi balinga yo batu bakima. Na ebisi tsela ngai de etokola libanda nazwa moi. Na komi mo na ebilanga bien na komi mos na oziba fulani longi na ngai. Abi mili banda wana ispi fulani longi na ki na lale. Da sui moi. Poko yina zungu na koti na ndako. Lobi suze ngu kuma abitida abitida ya na ngai tila ngai toko bana lala be. Anto teo pungisa bato. Njoto sisi lango. Njoto pengo kisusa moi ngabitila ngai etoko na libanda kati ya nso etoko na libanda na lale. Deuxième jour. Aliaka te yakenda hôpital te. Papa na nga fa ba menga na hôpital. Esi papa to ke na hôpital te. Nazombona 4 personnes baza kozwa ngai. Me batongo balati bilamba ya mwindo. Batongo bazari la porte au campus. Tina porte mama yembo. Papa nga bi mama. Pobe mizate. Como baza ba kotwana. Toke se ba polyclinique ngabi ya papa. Moso toke ya polyclinique. Bakoyeba toke polyclinique boye bakolanda biso. Ponde na zali busoka toke na hôpital. Na uzasuna bino tesile. Papa nga sima yile. Noko danga biso ayepa na biso. Papa na biso abano raconter histoire de beau-frère. Mwana zobela tala li toke hôpital. Azomona baza kozwa ye what is a mensonge tokangi basinga toke na ye na hôpital. Comment ça matata mingi il faut olinga ka basinga po toke na hôpital. Ba zabite mwana oyo makamisa lobaka na ngai esalamaka. Toke tokolinga basinga te totana journal lobne tokolalela.
journal lobi wana tolali tongo etani papa bizokende mosala comme habitude yesu yananga sotila ngai toko ya lipanda na radio nayoka misiki na ngai abi na sante ne yoka misiki kazi tila nga radio yana nga boyi mwana kuze na nga kesho nga radio ayoko tila nga wana na minute ya radio wana pa na joka pa ponge yibi ngai pongo tenge yibi ngai na muni kaka pazo benga ngai abi ina komona ngai Antoinette Pemba Zulu Vioke la beauté apo komona kisa mulai makasi maba kisa ngoyo osomba po omela nasoti na pongi na traba mutu azate sikala zali meba kisa ngo na kangi yango ba 13 kele ko para ngai ai ma matoki volta na ndako bona otoko no hospital papa to ke hospital te kezo kai registre la peso ba kiso ke usomba tango usomba kiso na lata una njoto muta mwanto usomba kisi po umelisa ngai po kisi kina kata ndako mwana milango izeto po izako beba disa sibo bebisa mwana milango izate papa ngali usomba kisi tanga yiboye ai kola musanga ko tina na shamba comme kina ba antibiotique bakisa umingeke ambuma ya comprimé na ipse nika ngo kompa banga ke muta veterinaire kuna batakinga banyama akama choza na basteringa muko ya minene makasi ali abende abi mama na kopesha bakisha wote basi bakisha za makasi mingi yo zalo no olia kate desemena olia kate umela kate so bakisha osala pasi kambi osanga paste baba onza mapesi isa paste tianga na mnora mela apana ngapa mejo apesi ngakisi na 13h 14h que tu 14h de comme sur la 20h apesi ngai tu comme na 16 tu comme sur journée ya 16e jour ali na tonga tu apesi ngakisi ali na poka susu na ba 13h wana boye ayi apesi ngakisi tangai avant aya apesa ngakisi avant papa sa apesa ngakisi yemo ibika ke aja puberté kopela ngai ayo kisa ngokela ngina kufa po kakise ninga na ikikrate na kufa ye azala kite ayo ko après ayi para biso apeni ngai anto website ke bozana mbongo te papo ke ndo hospital ngamina na ebiso ndi wana na episode na episode wana wana zuka hii na episode wana o ebisingai ali pona kina fula na longo tena longo lika fula boy kopena ngana kima abe oy mosa akimi napsi ko kima ngai te ozo kima ngapona pele napsi yaka okima ngati obika boy yako ya akima ali tina zipi sufula ale la zungi nanga ya kolala na moni sikuta la zungi kolala pusa na isika la zanaki akomi koloba la zuyo kana ngai ngana ipse na okenete na ipse na bona okene hospital na ye akinai apese upapa na biso tanga kina iwana kukenda kiwana okena sima kia kisoja okotanga iwana tapana sula 13 wana ayaki nde la bosa na 13 wana ayaki yaki pazu kala tete ayi kupesa ngabakisi na meri papa na biso akinai pona mera bakisi 2 jours ya 3e jour nde pa makambo yaki ali na butu so papa so 21 ayi kupesa ngabakisi na yoki mulungu basokola ngai ayi batili ngai ma moto yana nga sokola ngai ete babokela ngamai bazo pangusa ngai kala maka bapusolo ka so bapusa nyoka milai bapuso atika ntampo zo kita tina se ai bapala biso papa esika la pangusile bapusa ze epele longwe na nzoto ndo bapusa nyoka c'est vrai apa so ke kotela bapusa ngwatela boiba apa so jonga akuna bikolo bala batute
soki tokoti na 3e jour na 3e jour tokotaki wana na ntongo bapesinga kisi ale bapesaki mosala naliaka kaka te ti azomela bakisi wala rien tokomi na 17e jour ale sikoyo ntango bapesaki mosala fo ya kopesa kisi na ba 13 et quelque yakakendeki na etiso ya na ngai tiela ngai etoko na libanda mpo nakomona nazwi moi naosanti mwa sava ale nde nali wana te sola kopola ezali kaka na solo na ngai atelinga etoko na libanda ate etoko na libanda nalali ntango nalali pongi kozwa ngai namoni kama ngo 2 personnes bakompesa nazalaki mbala moko bamona bamombiso etali likolo namoni kapote moko efungami bato babimi mibale bakoti na eloko bokobisaki na likolo yango bakotaki wana babandi kokita namona ya parachute ebandi okita namoyoki somo parachute endeni yango oyo totala sika nalali sikoyo bato mibale bazala mapapu ba ange esoko mpe kotuna te nateso miso likolo esokita kaka nayoki somo ekiti tina se komi na se namona kaka bakiti 2 personnes ba ange bayesika nazalaki balambusi ngai bavandisi ngai batomboli ngai bakikotia ngai na parachute wana moko avandi na droite moko avandi na gauche ngai na katikati balamo bafina buto ebandi omata ti na likolo tokoma likolo neti erope mo boye ekiti bamoko porte efungwami tokota ya na ngai sengo oyo bakakopema na bakufi na yesu masiya baza na bopemi esengo makasi yaya ntango tokomi ntango porte fongo tokoti me namonaka moto atema na liboso na nga loboko moto yango alati elamba ya pembe me elongi nazomona te oyo moto omwinda kaka moto yango nazokomona elongi te alobi balalisanga na mbeto ngo ya pembe ya monene balalisinga na mbeto wana nza kolala naolata mingi robe moko molai tina makolo balongolinga robe wana namona osenga bapesa bafuta olive ange moko aye na olive wana bapakolinga nzoto mobimba bapakola mafuta wana namona kaka asimbi elongi na loboko na ye atiango likolo elongi na asimbi elongi na nga namoni kaka fini ngai ye monoko batia eloko neti kofina boye akaka awa liboso ateka totiaka barabo te abongisi ngai atinga boye massage moko boye alabongisi ngai zolo ati boye donc abongisi nyonso namoni kaka balati ngai elamba na ngai soki elamba nanga nalataki me ntango tozalaki kuna elamba ngo ekomaki pembe me elamba erobe na kolataki roba shokola ya mangamanga erobe ngo na kolata me ntango tokomaki kuna moniki ebalukaki ekomaki pembe ekomaki elamba pembe na neti roba pembe oyo bamizima balataka roba pembe roba ngo echangeaki couleur bakomi kotambwisanga na kati ndeko na ngai paradis ezali bakosa bino te mona likolo kuna porte ezalaka ezali ezoyeba te oyo bamaka nsima oyo ya ndenge nini bamire oyo ya marbre tozomonaka loko ya marbre na marbre kaka bamire yango neti ezosala beclearage bamire yango kitoko ndenge wana kitoko ndenge wana balati bafoulard mponga za kolala mingi na foulard bana bomwana lela foulard na motu lokola nakolata lokola masere oyo ayebi nyonso ekololi na ngai nakolata foulard lokola masere
bazoyemba baanimation baeglise bazoyemba mais sikoyo ekomaki lokola zokoyemba kaka bazoyemba nzembo ya kikongo toyembi wana apre sikoyo nazomona eti batango bango banda kokende bakepusana po kala kaka kwa likolo mais bazokepusana po likolo yango donc eza vase monene donc eza bakutina ndenge koexplike parce bango sikoyo banda kokende kala sikoyo ngapi yango olanda kaka groupe yango nde tokokende nde tokoyembana babina ngai nazonga mokolo nga nani ekoki telefone nazonga mbambona waka bato mibali bakozwa ngai asimi nga na maboko asimi koto tokotambwa na bango tozoya tokoma na porte ta tokoma na porte boye moto oyo naza kokomona te wana po nazomona kaka loboko me elongi nde nazoba te oyo elongi ya ndenge nini elongi mayali na mwinda oyo moto nazoba te nani oyo yoki ye moko nzambe soki ye moko yesu masiya ndeko na bolingo kolo nazoyeba te nani oyo moto omwinda nazomona elongi te me nazomona kaka loboko asimbi bible apesa nga bible makende kosalela ngai baange bazwanga bamatinga na kati ya parachute moko wana so avandi na droite moko na gauche tokita tina se tanza kolala me naza komona nzoto na ngai etikalaki tanza komata nakomona kotokomakoba te nzoto wana etikali nzoto oyo ezomata me baange batikalaki esika naza kolala ntango tokiti nazomonaki nzoto nganga mosusu mwana elali yo me nga mpe suku ngai oyo nazokita me baange mibale bazalaki esika nalalaki namona kaka batomboli ngai bake bazokoti ndende nakotaki nazokomprendre te bazwi monzi to ndenge nalaki bazozonga soki balatisanga likolo na ndosantir lokola nazokota ta nakotika mobimbo na ngai nakotika nazonga nasutuki nalamuki natala lalamunga nangoli ta natala mipana soki ndaza te moto moko tasasika nazali nazibiki na nasusu ta nazibi na nasusu nafunga nazibiki funga bongi eyibi nga lisusu te pongi eyibi nga baange wana batikalaki wana baza na ngai kaka mibale baza kaka wana ngonge koka te papa na ngai biso papa na biso yeyo azoya po aya kopianga kisi oyo troisième jour wana nazobela kisi oyo troisième jour po ala kisi papa na biso tanga benga mama lamuka na ye tokenda ndako tokola biso kisi ntango nafungola kaka kaka boye papa biso abandi kosota abandi koganga nanesali boye namoni ko papa nanga abeli bomba antoni lisusu kako alinga simbanga kosimanga te alinga simbanga te ayebaka papa kasitema ye moko tokende tobanokende na pota ndako papa zakima mbaka zwaki tatala ekopesa ngai namoko na mitala boye somo oyo massage ya ndenge nini yango oyo massage ya lola ya bachinois bakosa wana massage wana ya lola kaka alafu okuba ndenge wana kitoko ya ndenge wana kitoko nasabe kitoko ya ndenge wana kapato ebe mwana mena sokisi eza te yango conseil tokopesa il faut koyeba nani nango oyo kotia na lupango na yo aya kovanda na bino aza nani aza ndeko na yo olokotaki ye foto yebaka foto explike bana na biso malamu ke oyo azalaka camarade oyo azalaka mpona boye ngai nanga nakufa likolo tata na biso akada kolokotela biso motu tozobenga tata kulutu oyo kazani kaka camarade na bango batanga na ye na internat na ndeko na ngai tomiyebela histoire na ngai nde yango wana soki olingi omona ngai na Facebook na ngai voilà
Je crois tolandi lisolo ya ndeko ye moko abeti yango. Comment est-ce que papa est là qui bango papa moko boye ayebisi bango ke o papa kurutu atongele ndako de chambre salon na simandako nzoka batanga ka internat papa wana yaki musala na ye me ya kuti bandeko na ndaku akomi na mission mususu yana lobaka chaque fois salaka mwa lelaka est-ce que yoki yoboko na commentaire ko ça ati yoboko ki solo ande ko ndenga beti na kosenga na ko partager pour na été ya batu mususu l'autre eli ba parents ceux qui font des familles na ndaku ou ba famille papa maman na bana boko makabino solo komoko ceux qui likambo ali solo la kana bana ata ceux qui ba inquiétude ali likambo andreni on ne sait jamais peut-être moi na pas copier pour makanisi ozomona mwana mukembe agope makanisi ope sungili bota mate est-ce que bokomi to mona yango boyoki témoignage boyoki bana bazoki papa wana lokola ta papa kurutu nzoka ayaki na mission na ebite na mission nini na ndenga yaki musala ya Kinshasa wana alingaka longola mutu moko parce que moi na yemoka lobi yoki ne mama lobi ke soki bakelo hôpital do tala moi le laka moi na elaka ta ba otalisa ye azana ndaku me nzaba hotel saye ba tubo ati noir bazana na mama ye mo ba ozela ye ton ba clinique ba combien ba kozwaye mais nzaba pa lobi niet ya zalaka mwana ilaka lo sambo efuta kaya lo sambo epolaka teo est-ce que boyoki témoignage et pesinga ipasse et pesinga mutu ko soit na kokia ngote mais je crois était ibino o toloba kité tolobi botika biyamba yamba na ndaku yebaka etada mamuto comment aux étrangers n'engouent na ye au vanté na ndaku wa fana ndaku ndengwana pasi maramba boy yaya o toloba kité tolobi était yabino est-ce que bokomi c'est que bien ya yo mto talanga mon témoignage ya maman qui toka possible et ko édifier bande ko belle parce que siko ali wana aux yeux déjà édification édifier déjà et sungio ko bomba yango pour la yo mokoté partager ya partager monsieur oyo partager boaka na ba Facebook na ba Instagram na ba TikTok partager yango pour na message oyo comme ande ko moko songolo et sika moko pakala ya yo pe mto tala osana témoignage osana lisolo ko bomba te ya pesa yango soko ngito beta yango to ko beta yango kaka ndo lingi soko lingi yo boko loba boy ndendo ka pesa témoignage o ko pesa yango mais ça ba masolo suboy biso moto beta yango ya tito sala ka commentaire yo moko robi yango pour na ba comprendre pas bien ba vivre yango te mon honnête ko sentir te bino mo vivre en très bien bo vivre en très bien voilà to pesa masolo ya soki po pesa idea masolo to beti yango na noter komi tungsa mate ya Kaezali awa donc masolo to la na mulongo maman mo rapesa isole ça fait un mois yango yo ayo kito beti yango et ça sengo te to robeta la bisokaka c'est que bien est-ce que bokomi merci na bino confiance pour fidélité au constitue ko pesa biso to ko répéter que anti-poison ezali na niveau Europe mobimwana base ezali na Belgique alors benga biso to ko en contact ba na Belgique pona yo ozo déjà anti-poison ya yebelaka ona lobaki te na lobby air yango yo et puis nazo insister yo okobenga ngai kaka soki okomi déjà prêt ya kozwa anti-poison wana soki nous prêter ko benga te pour explication na pesa des explication awa déjà soki benga cela veut dire que komi prêt alors bande ko ebele ba otungisa pona pilipili bande quoi tout ça pour la pilipili to constater que voilà maman mado moi difficulté pour la cotine de la bino yango kuna na Europe to na Amérique bo première alors to ko sala yango sika bo en collaboration na radio loko télévision bobenga biso to na besoin pilipili wana to ko expédier yango esika nyonso tout ozali soko ozali kaka net par exemple na Congo et ko zoyo 3 à 4 jours mais soko ozali na Europe et ko zoyo 7 à 10 jours pour la ozwa pilipili wana obenga biso toyeba ndenge tokosala est-ce que bokomi voilà merci na Michael Josh sponsor du moment est-ce que vous sentir Michael Josh voilà tolinga to kata koliko ensemble na bino moni ba montre bloc belé pour mona que non biloko pena ezali ko ya ko insister soki batindi loko e comme na yo il faut que ndepona ofuta douane talomuki est-ce que bokomi c'est que bien, na Michael Josh. Alors, à part ça, to lingi pas le sous informé bino boyi. So qui yo komi prêt, pona
anti-poison nde obengi soki oza prêté kobenga biso te po ekota mbilinga kobenga ba question ebele te to si to expliquer ki awa est-ce que bokomi c'est que bien voilà pona makambo ya pilipili toko insister boy quand même kobenga biso te pona to tindela yo mulangi moko ya pilipili to 2000 te simba te alors po benga biso au moins pona kobenga biso awa na radio lokole pona to tindela pilipili il faut la moins 25 bouteilles au moins 25 milanginde on toko sala involve toko tala la carte pour la totine de la bino et si ka ozali na Europe est-ce que vous commis au moins à partir à 25 pour benga biso to emne toko sala yango voilà merci na Chris Larise Pelende réalisateur ya émission oyo merci pena assistante na ye Winnie Larise Pelende merci na Claudine Larise Pelende na bosanité Joseph Larise Pelende na Miguel Larise Pelende a grand coucou na Mamare Naoumbi Larise Pelende coordinatrice oyo anniversaire na ye comprendre auto offrir système Mercedes Benz au combien to pesier pour encourager maman au combien c'est que bien voilà to kutani prochainement pour un numéro mususu ya radio lokole masolo to bosanité merci na maman Charlotte Kaputu yepes sponsor na biso à bière officiel ya ba na bino c'est que bien chap et chara Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Tout le monde a ya Mike Josh, bon dit que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya mwana mboka. Oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya yaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki et c'est que ba classe pena doki ba brand ba marque déposée okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yiko lo baboye bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso mais personne biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayango bo numéro Mike Josh yango ata to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango wana to site yango wana okotigara na site wana donc okota site et ko pesa oboyinde bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au tali article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakana te nyoso tout au on a besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa sac qui pena au taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo à Mike Josh et ça va il y a tout 4 on va sachet oh azo ki acte ozo mona to 4 na ba sachet zo 4 na ba sachet yaya to ko mettre dans le solo to continuer information tire to ba bien sponsor pour et ça dit non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki me simba kité voilà to attendre ngwa to bonga sachet na sima voilà montre oyo et ça waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boye na côte la maille montre oyo et ko bebate. Yaya montre nous l'attaque. Soki ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye soki nini, soki songolo parate. Yaya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. Na sokolo na piscine. Pourquoi tout ça hiver hein.
Ce doit être été. Vous pouvez plonger dans la piscine, vous pouvez monter pendant un goyo. Et ça, et bien, il y a quand on a site wana, quand on a site commandé. Ceux qui comprennent que Benga Mike Josh. Benga Mike Josh numéro ya ngwana au bengier. Ya ko benga été pour osenga musala et puis si passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté. Benga ka pona oyeba ko sala commande na yo. Commande na yo. Pona commande, au bengi pona commande. Si vous comprenez, si vous possibilité de comprendre, si vous comprenez, si vous comprenez, surtout les alliés noirs sur blanc, bandeko. Ya, n'a pas lunettes. Eh, Mike Josh, comment dire, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Lunettes, Mike Josh. Ya, surtout, on a besoin de data et zali na Mike Josh atayo moko. To supporter. Ya, bisola bango différence yena. C'est pas la grande défilé des modes. Ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili, ba pasteur. Benga Mike Josh, soko zuete benga biso na radio loko to kocha to kolakisa o ndenge nini yo benga. Ko benga yango te pona ozo ofele na talu mukie. Kota na site sala commande. Ba mission so zakala kisasa, sala la commande. Ah to sala wapi sala commande kota na site wa to teli yo. Site yango na kota na site tala ba article nyoso tout. Et puis sala commande en ligne au kozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yembo ko Mike Josh à les États-Unis mais à actionnaire problème té alors bande ko benga kebele bande comme ça personne qui commande on a besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka na prix de gros alors prix de gros on a pour Mike Josh ateke la yango ba ko ya ko tikela yango tinanda ko na to na boutique to na adresse au pesa. Et c'est que na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso mango. So ki osala moya ko so mango te bandeko. So ko pesi order wana to proposola ki yango ko pesa na yo order na yo pesi commande, il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer DHL s'il vous plaît, ti adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko yeba ko pesa au délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko en Europe, en Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout parce que Congo Brazzaville, boté kama puta, maman ya Congo. OK, ndaka lomé ko somo puta ouais ça ba puta ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. Somba tekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangi si muke bo pesi commande boko zo yango te, o to loba kité, to lobby. Ils ont pour Mike Josh. Moi, na mboka tombe la bendele na mboka bapaya. C'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud.
Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.